République démocratique du Congo, synergie des associations caméristes. Mémorandum adressé au premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Nous, association caméristes, réunis en sit-in séjour du 25 septembre 2020 auprès de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe et devant les sièges du palais de la justice congolaise. Exigeons l'effectivité de l'état de droit concernant le dossier Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, car les peuples, témoins comme nous d'ailleurs, avons constaté une justice à double vitesse qui ne cherche à dire le droit ni à être juste ni équitable pour tous les citoyens. Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, à titre d'exemplarité, nous citons les dossiers du DG Bank qui se retrouve en Belgique comme par enchantement lorsqu'il se devait être sous observation de la justice. Du dossier Blattner que la justice a laissé échapper, on ne sait pour quelle raison. Les dossiers Bamaros et Wenga, dont le même ministère public qui les a conduits devant les juges en première instance, car il y a des éléments de culpabilité, demandent aujourd'hui les acquittements. Les dossiers DG Office de route, DG DGRK et consorts. Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, c'est à travers ces quelques exemples que nous posons la question de savoir si Vital Kamerhe est-il devenu le symbole de l'injustice? Pourquoi lui refuser à 12 reprises la demande de liberté provisoire? Et pourtant sa fuite n'est pas à craindre. Et chose étonnante, sa santé se détériore davantage. Quelle leçon allons-nous donner encore aux étudiants en droit qui apprennent que la liberté est la règle et la détention l'exception? Quelle image vendons-nous à l'extérieur de la justice congolaise? Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, nous refusons le droit de confirmer que l'honorable Vital Kamerhe est devenu un sacrifice de calcul politique. Voilà pourquoi nous sollicitons sa liberté pour qu'il bénéficie des soins appropriés, car la vie humaine est sacrée. Faisant d'une pierre deux coups, nous sollicitons ipso facto son acquittement au cours du procès à venir, car au-delà du doute raisonnable, il n'a pas été prouvé sa culpabilité. Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, nul n'est point de vous rappeler que la justice élève une nation et que l'état de droit doit l'être pour tous. Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, nous espérons que la justice va se réveiller et briser les chaînes de calcul politique qui veulent faire d'un instrument le règlement des comptes. Fait à Kinshasa le 25 septembre 2020 pour les associations caméristes, Kayous Matata Kaoussi, coordonnateur national de la plateforme Soutenons Vital Kamerhe, Hervé Biavanga, coordonnateur de la dynamique camériste, Scobar Mangina Eloko, coordonnateur de la dynamique camériste, Kamerhe leader adjoint, Meshak Kalombo, coordonnateur national des Amis de Michel Moto, Pacifique Moulikuza Mounaba, coordonnateur national adjoint des SVK, Raphaël Kitenge, coordonnateur adjoint des AMM, Bamoui Shomoto Aimé, coordonnateur national des MJK, Maître Nkone Meni Christian, coordonnateur adjoint MJK, Kiese Voukoulou Patrick, secrétaire général adjoint de jeunesse camériste. Je dis et je vous remercie.
Très chers téléspectateurs et fidèles abonnés, Boza et Belé, Boza Rolandabiso, réalité à Kinshasa, réalité à République démocratique du Congo à travers Canal Congo TV. Abonnez-vous massivement parce que c'est la chaîne qui vous permet d'être informé en temps réel. Nous toujours le baboué à Kinshasa, nous avons devant palais de justice parce que tout ça on a gommé. Boza a derrière un bâtiment où ils ont abrité palais de justice, même le ministère de la justice. Ils ont tout le monde jeune, congolais, télémi. Bazako réclamé acquittement topé libération. Il y a Vital Kamerhe Ouazali directeur de cabinet, il y a chef de l'État Bomoni brandir effigie, brandir pancarte, brandir pétition, commis acquitter les prisonniers politiques. Vital Kamerhe, il est innocent. Alors pour redécouvrir comment est-ce que Bandekwana Bazako réagir face à l'arrestation, il y a Vital Kamerhe, il y a condamnation à Yeto. Moni bango le lot éviter pourquoi une décision pour nani va s'organiser pour que Baya Kosenga devant parler de la justice acquittement il y a Vital Kamerhe. Vous voyez que polémique comme Makasi autour, il y a arrestation à Vital Kamerhe, bandeko est bandeko, il y a province et Belé Bazako Loba. Donc on va faire parler tous ces mondes où il y a pour Kosenga acquittement il y a Vital Kamerhe, balobi batumsu bazaki na prison, lokola kondia déjà office des routes, il y a Safricas, Yvette Kimbuta, batangi comme batebele pour découvrir tout à l'heure, batona baza libéré. Pourquoi Vital Kamerhe a libéré malgré que tu que dossier Vital Kamerhe est déjà en appel parce que le 18 septembre, deuxième, je dirais même audience Ezala qui est reportée pour le mois d'octobre, je crois le 2. Donc tu voyez pourquoi la démarche il y a des conabis au bazar au acquittement il y a Vital Kamerhe. Alors n'habite tout ça en andeko, na moni ndeko moko azali mbote na yo ndeko. Mbote. Merci beaucoup. To moni awa bandeko bazali kokoma bazako lakisa biso panneau ma union bazali kokoma nini o bandeko bazali kosenga pe awa bolingi nini. Merci beaucoup. Nazali mwana mboka Jérémy Lokakao. Nazali moko oyo azolinga changement. Moko wa Congolais o balingi changement ya mboka. To justice ezala indépendante. Tozo senga na peuple congolais nyonso o azosima Vital Kamerhe. To uti komona bana mboka ebele bandeko na biso bakangamaki ya babanke ebele bomona ba effigie batikitiki bango. Mais au etikali mwana mboka Vital Kamerhe biso tozo senga Vital Kamerhe azala libre, tozo senga justice équitable parce que tozo senga na justice et ça la musala na onenge logo man. Depuis to bandaki bazo reporter kaka ba audience na cour d'appel bazo reporter mais tozo mona te résultat nin ezopesama to ba monite Kamerhe azana dossier zali vide ne to bandai koloba dossier local les vide ne to senga local dossier vide ba quitter to senga to mona libération ya Vital Kamerhe surtout mona peuple congolais so asala asala musala ni malam na présidence place azala ki na mokonzi mboka Félix Tshisekedi to senga libération na immédiatement. Donc pour la bino Vital Kamerhe aza innocent. Tout justement Kamerhe aza innocent mwana mutu nyonso ayebi pe monde mobimba yebi eyebi ntio Kamerhe aza saisir na par rapport politique mais Kamerhe tozo mona mutu nyonso oyo alanda i procès ayebi te Kamerhe aza innocent tozo mona bato belé baza de livre mais Kamerhe to comprendre te tisikoyo azo sala nini na prison place neza kunate place neza libanda pona asala musala ne elongo bani. Très bien tozo pe bande comme susu ndeko tomoni yo simbi awa bash oyo mbote na yo ouais mbote papa ndenge nini ko lesenga liberté à Vital Kamerhe alors qu'il va condamner qui est pour un détournement. Bon président Nabiso Vital Kamerhe azali président Nabiso otoyebi azali bazalaki eli bazo sama musala na mboka na biso poto ke liboso lelo toyoki détournement biso pe toyoki surpris ba congolais biso toyoki surpris vraiment mais ton dimaki était vraiment eloko bongo koko la papa na biso Vital Kamerhe malgré tout tolandaki ba procès azaki innocent to senga mpe o toye eza pour la libération ya papa Vital Kamerhe et aussi la biso bien comment na mutu munene tozaki na lelo azana kati ya prison maintenant c'est ça ce n'est pas vrai pour na ba congolais donc biso tout oza vraiment batutu batondi wa yebi kaza innocent abima donc toyo kaki na biso procès mais toza pour sa libération na vraiment. Merci. Alors tous appelé ndeko mususu aza akwa loba oui loba biso aza libanda o tu ba loba batika biloba loba to na posta to fêter na papa biso assemblée donc nyonso wana eleka tosengira merci papa biso azala biso wana papa biso enda sala ba congolais bazala ba oya lukuta wana ba kosa bikosa kosa
basambwe tosengira libération papa biso caméra ane na problème à Boutouté. Merci. Voilà, donc très chers abonnés, Bozolanda, tous en direct vraiment de Tolo Baboué. Il y a place où il y a palais de justice à Wanagombe. Donc Bozomon a déjà bandé Konenge Baye, au sein de la libération, acquittement, il y a mon amour Vital Kamere. Oyo Tilelo, Azaka condamné, donc ils ont mouvement, oui, ils peuvent continuer Koya, bazo continuer Koya, donc bande ko belé. Alors, toujours lobby ça toujours bande de combo tenayo. Mote papa. Alors, tout le monde bande quoi, dynamique leader, dynamique Kamere leader. Bino pe boyeko senga kitma ya Vital Kamere. Dynamique Kamere leader et zo senga vraiment libération. Il y a Vital Kamere parce que Aza innocent. Bino moko bozo comprendre makambo ngo ndenge ezotambola. Bazo ko kalisusu te. Bazo tala ke pièce contre pièce ezate. Bako sambisa ye sur base de quoi. Donc yango biso to lingi biso bakende musika te. To limbisi bango na nyonso basali Vital Kamere. Aza homme d'état. Homme d'état za mutu moko bozo supporter nyonso ekokomela ye. Oyo komela ki déjà c'est l'équipe batika ye a servir mboka. Na bolingo ye aza nango na mboka. Batika ya servir mboka. Yango moni dynamique Kamere leader ye awa ezali na déclaration ya libération ya Vital Kamere. Très bien. Siko bino bosenga nanya libéré. Biso tozo senga eza justice. Justice asala musala oyo esengi ki asala. Tolobaki que justice ezala vraiment équitable. Justice asala musala nango normal. Donc yango wana innocent que aza innocent yo talaka ba combattant bana si peuple a déclaré. OK, maman to monio pe Vital Kamere est innocent. Libérez-les s'il vous plaît Kinshasa. Yem sabiso na nous pour pas ni boyer le loi ko komabilo ko beaucoup. Merci beaucoup messieurs les journalistes toye lelo awa liboso ya parler de la justice pour réclamer liberté à président Nabiso Vital Kamere. Président Fachi a proclamé que le a né à état de droit. État de droit, c'est aussi acquittement ya ba innocent. Mutoyebi makambute ceux qui ont acquitté état de droit pe yangwana. VK est innocent. Jusqu'à la preuve du contraire, justice nous a démontré biso culpabilité à Vital Kamere. Comment, combien et quand, où il a détourné l'argent. Jusque là, justice et la kisi bisoté. Président aza malade, azo souffrir. Biso tozo senga na mokonzi ya mboka. Ata la allié na ye. Biso to tikaki muto aye na ye. Vital Kamere a senga ki to voté ye. Po na mboka to vivre lelo changement. Tozo senga implication na mokonzi ya mboka. Atala makambo Vital Kamere et que justice ezala instrumentalisé te. Yango tozo senga liberté. Sans condition, il y a président national, il y a UNC Vital Kamere. Merci beaucoup maman. Donc voilà. Voyons qui vient moro. Ndenge bandeko bazaro loba pona au Italie acquittement ya mwana mboka Vital Kamere. Donc mouvement ils amaka si bozo dans l'ambiance. Todo continuer à faire parler batou. Bandeko ba continuer ko loba pour que bo vivre événement oyo. Alors mwana mboka mbote na yo. Tokuti bino awa na esika oyo yebisa biso bino boza banani parce que to mona ba association ezebele awa. Bon, en tout cas, biso tozali les associations et le mouvement camériste. Oyo baye lelo liboso ya palais de justice koyebisa na cour d'appel oyo a siégé na dossier ya Vital Kamere que non, monsieur Vital Kamere est innocent. Nous senga moni bande kwaza baza na ba papier ba komini libérer Vital Kamere. Pourquoi? To moni ba libérer batu bakangaki ya ndenge na ndenge ba photo na bango za awa. Déjà au Jeffrey ba to kangaye dernièrement awa aza libéré. Femme ya André Kimbuta aza ki libéré. DG ya Safricas ndenge moko, OVD ndenge moko, donc basé bel même attend la présidence ba bakangaki pour na ba usage de faux baza libéré. Mais pourquoi Vital Kamere? Nous voulons une justice équitable et non une justice il y a double mesure, il y a contrepoids. Pourquoi bozo kanga Kamere Vital? Pourquoi Kamere est innocent? Tout na bango ba oyo bazo ba keno Kamere a détourné. To lana qui procès biso nyonso ensemble na télévision. Balak Sabiso, Vital Kamere a détourné combien? A détourné. Quand? A Memi Yango Wapi. Parce que Ndeko Jamal, le Libanais Jamal,
devant le juge Jamal Alobaki était Nazwaki Mbongo, il y a ma maison préfabriquée 57 millions de dollars. Voilà. Devant le juge, est-ce que Jamal Alobaki était Mbongo n'a pas ça qui caméra $1, n'a pas ça qui caméra 0,5 $. Et le loyo caméra Azali victime, il y a mauvaise foi, mauvaise volonté politique au sein, il y a Maintenant, on va le faire en français. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui la présence de tous ces jeunes qui réclament la libération de Vital Kamerhe? Bon, vous voyez ici, nous sommes ici nombreux. Il y a les différentes associations et puis le mouvement camériste qui soutiennent Vital Kamerhe. Ce n'est pas un parti politique UNC qui organise cette manifestation. C'est juste le mouvement, les caméristes du sang ont décidé de venir aujourd'hui devant le palais de justice pour réclamer la libération de Vital Kamerhe sans condition. Pourquoi? C'est parce que la justice qui gère le dossier de Vital Kamerhe. Oui, c'est ça, nous sommes là, nous demandons la liberté de Vital Kamerhe. Notre Vital Kamerhe est innocent parce que nous avons tous suivi le procès. Le procès était télévisé. Vous voyez? Tout le monde, même Jamal, le blanc Jamal a dit devant tout le monde, devant le juge que non, j'ai reçu 57 millions de dollars pour la construction de maisons préfabriquées. Il n'a pas partagé avec Vital Kamerhe parce qu'il n'y a pas de preuves qui montrent que non, Kamerhe a détourné, Kamerhe a reçu $100, Kamerhe a reçu $1 dans son compte. Il faut dire la vérité, il faut dire la vérité au peuple congolais. Donc vous ne faites pas foi à la justice pour attendre le cours normal Bon, pour l'instant, nous sommes tous, nous avons la confiance en la justice congolaise. Parce que le dossier est en appel. Oui, mais nous demandons une justice équitable. Et non une justice, il y a deux mesures. Pourquoi? Justice politique. Justice congolaise, elle a manipulé la politique. Donc il y a une main noire derrière la condamnation de Vital Kamerhe. C'est ce que nous avons constaté ensemble avec les amis. Et nous sommes décidés de venir ici pour dire à la justice de faire son travail. Merci. Si on vous trouve ici devant le palais de la justice en train de réclamer la libération de Vital Kamerhe, qu'est-ce qui explique ces mouvements? Alors pourquoi ces mouvements? Ces mouvements, nous sommes en train de revendiquer. Nous demandons l'acquittement. Nous sommes en train de demander l'acquittement de l'innocent Vital Kamerhe, le Kaningin. C'est ça. On dit qu'il a été condamné pour détournement intellectuel. Comment vous dites qu'il est innocent? Un détournement intellectuel. Quand vous dites un détournement intellectuel, cela veut dire quoi? Le procès est passé à la télé. Tout le monde a suivi. On a vu, il n'y a aucune preuve qu'il a détourné. Il a détourné quoi? Et chez qui? Parce que M. Jamal a avoué, il a dit, il reconnaît avoir reçu 57 millions de dollars américains. Alors maintenant vous allez dire, où on va dire que Kamerhe a détourné, il a détourné quoi? Et quand? Alors que Jamal reconnaît qu'il a reçu le montant d'entre ses mains. Donc maintenant, à qui vous vous adressez? Dans ces mouvements, vous vous adressez à qui? Nous sommes en train de nous adresser aux autorités congolaises. Nous sommes en train de nous adresser à la justice congolaise. Nous sommes dans l'état de droit. Je crois que l'état de droit n'est pas venu seulement pour les uns et non les autres. Je suis sûr que comme l'état de droit est ici avec nous, et je suis très confiant. Vous comprenez? Je suis très confiant avec notre justice et je sais que mon leader doit être libéré d'ici là.
Bonjour, Boni. Ngai babenga ngai Emedo. Nazali interfédéral adjoint chargé de la mobilisation. Il y a Nord Kivu me présentement naza comme délégué na INC. Toye ko jebisa président premier président ya cour d'appel que biso tozali na makambo oyo baninga ne basalaki kuna te po bazanga ka kolakisa ke président biso Kamere ay kokaki koyiba eloko bazanga kolakisa ngome bakondana par défaut. Toye ko senga kana mukuse ke toye ko senga na mukuse ke a libérer président na biso Kamere parce que aza moyibité atikala koyiba ta mukolo moko te depuis toye ba ye abandaka na Assemblée nationale le comme président ya Assemblée nationale toyoka makamasala kuna bongisaka ngo makasi alekala ba ministère ebele ti lelo botoyoka kango te pe asala makasi pona pays na biso ti lelo to koma na état oyo après lobby ba ko pakola ki moyibi wa yiba te bazaki pe incapable ya kolakisa ki ayibaki mbongo oyo bayaki ko condamner na yebite ke soki na loi na biso po ils ont déjà établi comment parce que par lobby ke la loi est dire mais c'est la loi. Sikoyo na ndenge nini ke mutako yiba mbongo oyo baloba est-ce que on a yibi mbongo et ozala sikoyo vol intellectuel za la raté vol za ka vol mais bana sabiso ki yiba kindenge nini ke ezala mukuset na mukuset ndenge nini ba pesa ki diamal mbongo na ye 57 millions na ye ba tuli diamal biso solonaki émission wana ba tuli diamal mbongo oyo ba pesa ki yo ozoki yango nazoki yango batuni ezaki kombe abi 57 millions na ngai nyonso naza nango mpe mbongo na ngai nazosala musala na ngai nazosala yango bazotonga bandako nyonso ezotongama sikoyo ya biso nini na kati biso bato ya INC na président na biso biso nini na kati na mukuse eza sous question te bakonstate kaka innocence na ye na makambo nyonso eseleki ayibaki eloko ya mutu moko te batika nde na kosenga ke batika makambo ya justice ezala libre ba politiser justice na biso te lelo comme ka mukia ba comme ko leka na justice et ko simba te donc da sengi na président de la république yem tazali commandant suprême ya makambo nyonso azali pe mutu azali na bwanya atika makambo o tozana biso makambo politique batika ngona politique batika pe justice masala masala na bango ndenge longo bani po soki continuer ndenge oyo bakoluka séparation na makambo na ndenge nyonso bakoluka ba problème sur tous les plans na ba province nyonso ekozala ba problème ezala belé Congo euti musika pe président Kamere a contribué makasi pour que kimezala na Congo to boy division to boy makambo division to boy makambo koluka makambo sike zate lobi ezala ke ba problème la muki pona makambo zanga tina to yeko avertir batu na biso awa na justice ke basala musala bango malamu ndenge longo bani pe na suka na koloba boye constitution na biso lobi ke mutu no zana droit ya kozwa liberté provisoire tozoko kamwa ti to comme la 12e fois ya demande ya président Kamere ba pesa liberté bazo pesa yango te yango tozoko basusu boye politique bimba na kati ya makambo oyo président na biso ngai na yo tozalaki na oti na Goma tozalaki na Goma na Bukavu partout toleke tozalaki na campagne na sirpo biso makasi na boy ke baninga na biso ya politique bakosa yo ube batalibanda ya mokili bakosa yo pona Kongo na biso fongola matoyi fongola misu fongola mutu le peuple d'abord oh papa tikelaki yo respectango le peuple d'abord papa tikelaki yo respectango pour ce que sala ngote ndenge kaka bazo me Kamere lelo boye na 2023 ekozala mabe bakokotela liko papa bango misusu ekobeba makasi pona Kongo pe ekobeba makasi ekozala bien te na zongisio biso ba peuple tozali awa na zongisio na maele mobimba na yo ne to baleki na yo tokene malamu kolanda na bandeko na yo te baninga da yo te kolanda batu so bazali banda te ke ba batia mobulu na kati Kongo na biso to lengi libération président Kamere azala libre libération eza pété ke mutu lokola Kamere akokima na Kongo oyo ba pesa liberté na provisoire azo ba soin ndenge longo bani soki ko samba bana ko bimba na ndako ke ko samba asamba soki justice ko bakeno yibaki to koyeba ngo sima bala exception ke noir et blanc yo oyiba ki wana to ndimaka yibaki meti lelo to moni nenga yibaki te mwana mboka biso tozali bana mboka bayi ya cash toyo to accompagnaka président Tshisekedi na président Kamere to bengani bandeko ya DKL o bilenge o tolobaki ete
mokonzi Tshisekedi ayokaka base na ye, Vital ayokaka base na ye. Mokonzi toyebaka yo na ndeko na yo Vital. Lelo tomoni ndeko na yo azali na esika ya pasi, yo zali mokonzi ya mboka, yo kotika moninga na place ya pasi yo azali te. Yango toyekolela, toyena kosenga, toyela liboso ya ndako ya mibeko. Pona kwa kosenga liberté ya mwana mboka Vital Kamerhe. Tolobira yo ete mokonzi ya mboka yo appliquer la dossier oyo po ete mwana mboka Vital Kamerhe santé ezali malamu te, abima libanda ya mboka azwa soin. Bopesa mwana mboka Vital liberté. Yango toyekosenga liberté. Toyaki komona na ndenge la justice, o tobengi justice préfabriquée. Liboso ya mwana mboka Vital Kamerhe. Batikali ko démontrer biso eloko moko te ke mwana mboka Vital Kamerhe oye azwaki. Totikali komona esika moko toyaki ete la pédoirie bakolakisa biso. Toyena pédoirie totikali komona ta eloko soki moko te o mwana mboka Vital Kamerhe azwaki. Yango toyeko réclamer biso bilenge boye bakotikela biso mwana mboka Vital Kamerhe ay bakobima la boloko.